Voilà, bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows d'Enar TV. Merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé ensemble, kakande tout partagera nabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazana lisolo moko papa na biso abenga na des shows d'Enar TV. Papa lobi des shows na landio na ba émission ebele. Yango na sepeli na pesa o lisolo nanga beta, pesa conseil na communauté. Quel est le problème? Zala branché toleki na détail. Mais avant tout les cas na détail, tu zangite ko pesa mbote na sponsor officiel ya des shows d'Enar TV. Ngo yangola Godé mama na Sisina Deyo Paris Défense. Et ça la yo bien, mais pourquoi pas tope sa pembote na Balandinho soit des shows d'Enar TV. Zambalo la bate la biso, tokuta na kato solo la ekosala bien. Journée et la mokata mabota na bino, tobeta li solo. Papa na biso alobi des shows. Nathalie ba émission na yo trop. Na zolanda o depuis un bon moment. Na comprendre que ba émission zo ça les a très important pour na ko éveiller mutu moko. Pour na ko lamusa batu mususu maele ba o bazolala. Yango papa lobi des shows beta li solo nanga ndeko moko okofungola misu. Mais papa sengi to beta li solo na ye identité cachée. Awa soko lingi to beta li solo totanga kombo ndenge yo peseli ya yo kombo tokotanga. Soko lobi pe to bomba yo kombo toko bomba, mais plus to bomba ba identité pour quelque part mutapesi li solo alingite bayeba eza nani. Voilà. Yango papa lobi des shows beta kaka ekosunga mutu moko mais bomba o yanga kombo po eza makambo esala pasi na vie nanga. Quel est le problème? Papa lobi des shows tozalaki na Kinshasa, tolingana na mwasi nanga depuis Kinshasa. Toye ko bota mwana moko. Tango to boti mwana moko, toye ko bundana na vie, kande mwasi na mobali ba bundana ka. Ba voyager. Ba ye na pays songolo, to kotanga pays te parce que za histoire moko ya pasi mingi, ya pasi. Papa lobi des shows biloko zolo beza vrai. Beta oyanga bande ko bayoka. Balongwe na RDC Kinshasa, ba ye na pays songolo. Camarade Mboka Mundele. Landa lisolo très bien. Oyoka likambo camarade Mboka Mundele. Papa lobi des shows to komi na pays songolo tozo vivre bien na mwasi nanga. To bandaki koteka masanga. Basalaki mwa business na bango. Moni bato bazalaka bosali lokwa mwa biverette. Bateka masanga, ba client bayaka na ba divertissement ezalaki. Kolia mwa masanga tout consort ba client. Papa lobi des shows to bandaki ko vivre bien na mwasi nanga. To ko bota mwana mibale. Na pays eska bakendaki bakomi na bana mibale. Baye ko sala camaraderie na congolais mususu. Ndeko na biso ka congolais basali ki camarade na papa na biso kolo lisolo. Papa lobi des shows congolais wana tozao sambelane même église moko. Tusambela ki église moko, voire même soki nga na ke musala po papa na biso ayeba ye ko pusa mutuka te. Mais camarade ne ya congolais o bakende ko sala ne ki camarade na Mboka Mundele. Camarade wana zaki na voiture. Camarade wana poussa mutuka. Papa lobi des shows, le même camarade ayaka pananga to solo lara. To yebana inega na sima ya église, to yeko mesa na pende na teka masanga pananga, yepa kuma yeko ya ainsi de suite, to kuma yoko la famille. Yanda li solo comprendre ndenge zali. Papa lobi des shows to vivaka ensemble. Camarade ya Mboka Mundele. Yanda li solo. Ya tant to kutana na bamboka libanda to koma la famille. Mais na kati wana eza na ba mususu ba bebisaka kaka. Na kati mbuma mabe azangaka te. Kote nyonso bato bakutani mbuma mabe azangaka te. Yango na olinga landa lisolo bien, yo pe okuya na erreur aboye te. Yo pe osala eloko aboye te. To eloko aboye ekota pe na couple na yo te. Voilà pourquoi to beta masolo aboye. Pas pour indexer les gens, mais pour to lamusa mutu moko quelque part oya zolala. Toza wana. Papa lobi des shows, tu es comme ba camarade na congolais,
Congolais aza chauffeur, aza na voiture. Le même camarade abandé ko sunga papa na biso, papa lobi des shows. Tout ça quand même ba course, akenda otikanga, to sombi masanga na renforcer business ndenge za la en fait ko sala ba course ya masanga, les accessoires. Yende mutasunga ke na ba course. Voir même papa lobi des choses, soki na ke musala, des fois soki biloko estili na simananga nga na ke musala. Yende abandé ko sunga mwasi nanga, bazokendo somba biloko, bazokendo somba masanga, bazokendo somba ba divers. Et chose grave, car na simandenga ya kosunga mwasi ya papa na biso kolo lisolo. Amour ekotaki kati na bango mibale. C'est-à-dire camarade alingi mwasi ya papa na biso kolo lisolo. Des shows. Webi biloko yo, tozo betango po mutu moko longo na ba erreur boyaya. Camarade mobali na yo akoma mobali no ndenge nini? Camarade mobali basekisaka ye minuti na suka te. Camarade mobali basalaka na ye ba jeté. Faut boza na ba limite. Respect na camarade ya mobali na yo. Également camarade respect na mwasi ya muninga. Mwasi ya muninga basekisaka mingi te, mwasi ya muninga batalaka mingi te. Mwasi ya muninga bafinaka misu te yaya. Melanda lisolo yo kamakamo. Papa lobi des shows, car ndenge na bande ko yebise non mon cher, au moins nde na musala na kangami madame abenginga masanga esili. Est-ce que okiko sunga bokendo sala ba course, madame a renforcer masanga po ba client ba na ndaku mais masangeza déjà na suka. Et mbo akaba mkuwa te. Emekeba soko tiki mkuwa na se oketambola mbo mususu akoya azui, c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire mbo azalaka prena mkuwa na etia kosisa na oti suka. Mais mbo atika mkuwa te keba otika mkuwa mbo mususu akomema. C'est ça. Papa lobi des shows kaka ndenge camarade ya kananda kunanga tozo seka, tozo lia, tozo tambola, tozo sala ba course, to komi famille, tozo kende même lingomba moko. Nzoka camarade akomaki déjà makangu ya mwasi ya papa na biso kolo lisolo. Tindenge papa tindaka e bokendo sala ba course, sunga e bozwa masanga, sunga e bokende be sunga be. Nzoka déjà makamu susu kotaki na kati. Camarade akomaki kobimana mwasi ya papa na biso kolo lisolo. Mwasi na ye alingani na camarade na ye. Camarade ya mboka mundele. Yaya mutu aza mutu te. Faut faire attention. Papa lobi des shows kaka na kati ya mikolo ndenge le kaka. Na bandi ko comprendre batu bakomi ko yebisanga. Que façon tozo mone la camarade nona mwasi na yo, ça ne va pas. C'est comme s'il y a quelque chose. Papa na biso abi des shows na ndima ki angote. Pongana mwasi na nga tobotaki déjà bana mibale. Camarade nanga za père de 4 enfants. Camarade abota bana 4. Papa na biso abota bana mibale na mwasi na eme. Landa lisolo mona buzoba. Oeza na kati ya communauté. Papa lobi des shows nazoyo kaka nde ba yebisanga. Nazoyo kaka nde ba yebisanga. Ainsi de suite papa bandi ko landela. Yena mwasi babandi ba compréhension na libala. Mwasi akomi na ba langage. Mwasi akomi na ba comportement mabe. Mobali retourna ye na lingi lisusu te. Mobali yebise na lingi lisusu te. Camarade nanga salisa ko ba course. To luka mutu mususu. Mwasi abi lokuta. O luka mutu mususu na ide nini. Mobali abi mengande mutu na lakisa ki yo camarade. Na lingi lisusu te par rapport a ba problème ndenge komi ko bima. Na lingi nga na camarade to kata. Yo poza na droit ya kotambola na yete. Ponga mutu na lakisa ki yo ye. Mwasi abi lokuta nga na posa mutu mususu te. Na besoin camarade no po ya zalaka bien asaela abiso ba course a ofele. Des shows. Ba course a ofele. Ah bon. Oh ba course a ofele zalaki na se ya bolingo. Course a ofele zalaki na se ya profit. C'est ça. Yango moko na vie na olingana yebisa mutu moko keba kokendaka kokotisa mwasi na ba relation mususu pe o moni keza na sens penza te. Keba kokotisa mwasi na ba relation mususu o yo moko za nango sire te. Mwasi bakotisaka ye na relation nyonso te. Eza na ba camarade mususu koyeba na bango boyebani ka ndengo wana. Ça sert à rien au memara mwasi no pas ba camarade. Ça sert à rien camarade nyonso fois yeba mwasi na yo. Ça sert à rien camarade nyonso fois sekana mwasi na yo. Ça sert à rien mwasi no koma camarade ya ba camarade na yo nyonso. Également ça sert à rien mwasi no fois yeba na ba connaissance no nyonso ya basi o yo yebani na bango. Ainsi de suite parce que ba problème est très élargi.
olakisaki mwasi na muninga mwasi mususu côté problème ekenda ekobota, c'est ça. Papa lobi des choses faute ezaka kaponga na memaki camarade pananga na lakisaki mwasi nanga camarade. Mais chose grave et comment papa so ake musala camarade a remplacé na sima. Yo biga misala ondenge zaka soko OK era retour yebana. Mobali akoma koya na sima, camarade akoma koya kobimana mwasi ya papa na biso kolo lisolo. Yeso ake musala camarade a remplacé. Et na suka problème eko koma nini? Le plus grand problème camarade eko zo mwasi ya papa na biso kolo lisolo. Bakimi papa na biso kolo lisolo. Mwasi ndenge batekaka basangisa mbongo na mobali. Mwasi abanda déjà kokangisa mbongo. Ka nde ba bomba mobali ebike mwasi na ngande abomba mbongo. Papa na biso abi des shows na ndima kite mwasi o toboti ne bana mibale. Tokai kokoma na problème oyo ekomelanga. Mama ya bana mibale akimanga na bana na mutu mususu camarade. Papa lobi des choses graves. Ezali na mukomsu na ke musala. Nzoka mwasi déjà bazali na ba programme na bango basi ba planifier ki na camarade na yewana. Po bakima. Papa kenda ye musala ka nde tokenda ya misala pourquoi? Mwasi na ye na camarade na ye na bana papa na biso mibale. Bana mibale bakumbani na camarade bakima. Ba changer pays. Ba kena pays mususu. Papa azonga na sima kuta mwasi ta kutaka a lettre. Mwasi akimi. Mwasi abina lingi susu te na kokili susu te na kenanga. Papa abi des choses na kendo luka camarade pa na ye na kendo otuna pona ye baka na marque ya ba enquête. Mwasi nanga okokende wapi? Mwasi alobi esika akete mwasi alobi ka kenanga. Akangi biloko na bana bamona nite. Papa alobi des choses na sala tour na ye baka pa camarade na okozwa peut-être idée. Akoma pa camarade kuna pe akuti camarade azate camarade atiki mwasi na ye mère de 4 enfants. Atiki mwasi mère de 4 enfants amemi mwasi ya muninga mère de 2 enfants bakimi. Bakimi na bana mibale. Bakena bango. Papa lobi des choses bakenda ti lelo. 4 ans après, ba yeko poster ba photo à mariage na Facebook. Des choses. Oyoki makambo. Camarade ya mboka mundele. 4 ans après, ba poster ba photo ya mariage, ba bali. Mariage ba poster na Facebook. Camarade abali mwasi ya papa na biso kolo lisolo. Bakimi na bana mibale. Bakena bango. Bakemboka mususu. Tobeti lisolo anonyme pour éviter les dérapages. Akimi na mwasi bakenda mboka mususu. Ti lelo ndenge na vandi na kiti na obeto lisolo. Papa na biso abi des shows bakenda. Bakenda ti lelo na yokaka bakoma na pays wana na tikala kolanda pete na tikala kokende su pete to solo la kapete na mona kaka ba photo bato balaksinga na Facebook bango babalani. Papa tala ba photo réellement mwasi na camarade babalani après 4 ans. Ti lelo histoire abu pia bakima papa na bana mibale. O kuna pa atiki mwasi na bana 4 asundoli bakumbani na mère Dédé bakei ko vivre ailleurs et sali mawapas na soni yango papa na biso abi des shows bêta mokili compliqué camarade amboka mundele yaya fungola miso quelque part mwasi azalaka lokola comment dirais-je mwasi azate lokola eloko ya kosimbisa mutu nyonso te mwasi aza lokola nonkolo bandeni mwasi aza lokola lipa ya kolia jamais kosimbisa mutu nyonso lipa wana na maboko te lipa esimba maana mutu moko oya kolia jamais kosimbisa mwasi no partout mwasi azalaka jamais camarade ya ba camarade ya mibali na ye non mwasi jamais fungolaka mino na ba camarade ya mibali nyonso non yaya il faut se limiter quelque part mwasi ba memaka ye partout te mwasi ba lakisaka ye esika nyonso te mwasi ba lakisaka ye mutu nyonso te ça le problème yango papa na biso abi des shows bêta camarade wana ngande na yaki na ye na ndako ngande na lakisaki ye mwasi nanga ngande na pesaki confiance o nga na pesaki eluka problème na vie nanga yango na kolinga beta lisolo ndeko moko mobali akeba camarade ya mboka mundele mutu te yaya oya kosalo pe mabeka o bolia naye o bosekaka na ye nde akoboma yo. C'est ça le problème. Voilà autre nga te loba pona papa na biso yango wana papa lobi des shows beta lisolo e ko édifier e ko pesa mutu moko maele mwasi ya mutu bafinaka misu te mwasi ya mutu basekisaka pe mingi te mwasi ya libala pe asekaka te minuti na suka. C'est ça le problème.
confiance ezanga mutuna makolo yoka lisolo ndenge ekei na ndenge esukeli oyo aza na matoi ya koyoka sai nini oyoki soko talinga mba liboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows de Nar TV ota la réalité benga des shows de Nar TV na ba sujet a bien tobeta masolo tout o nyonso eza lisolo a bien oko édifier bato benga pesa biso lisolo numéro na nga ngwana ezo circuler mususu pa ngwana telemi fixe gravé même numéro WhatsApp même numéro téléphone pesa biso lisolo a bientôt le belango o ekomelio ekomela ba misusu te. Voilà notre ambition sur des shows de Nar TV. Des shows de Nar TV. Rien que la vérité, ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà. Aimez commenter votre émission. Ezalaki Abino, humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala Branché, bah émission Ezakoya. Pierre Réponse. Ciao.